Ce qui est sérieux, peut-être à BCBG, ndazo attaqué Fali, tolnga tout mon ango normal que conflit côté. Mais comme les anango, mutumoro boye batubaye bina bango. Ah je sais que musika, ah je sais que makanisipe et lembaka moi muke. Ozomona lelo eloko ezobo ma BCBG zalika kakeno. Papa chéri a ko reprocher brancher à Mosaka te par rapport ya âge. Moi bazana âge moko boya. Papa chéri azaneti mwana blanchard à Mosaka talaka ko reprocher ko gangela papa boye. Vous comprenez? Ya mama na babilom suso mona Mosaka zolo baloba trop. Mais Roger Ngandu azokoma na capacité ya loba biloko wana te. Pour Roger Ngandu bako gangela pour Roger Ngandu azana âge ya bato oji bako gangela facile. BCBG sala makambo ya danger. Ba petia basala ba tourner belé à danger. À l'époque. Mais époque il y a lelo. Neti lelo mokili ya lelo oyo. Mutu asimbi musique, mutu asimbi ba contrat, mutu asimbi ba tourner. C'est Fali Ipupa. Tendance Magazine, Espoir des King, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, The King is back. Yobongo na Espoir des King. Pour s'abonner à Mesdames, messieurs, comme d'habitude, Bino Batoubola, on a vu sur Nouvelle Tendance Télévision. Tu as vu que Moussala Bopona, monsieur Topona, tout ça là, et puis Bino Bosepela, Namsala, tout ça là. Alors, nous avons une image. Quand même, tout ça fait Kena Lobata, moi 2 minutes, 3 minutes, parce que ça fait longtemps au Kena Loba à Loba. Mais Ken Pianato, tu as payé au Bela. Non, na bela na ba maladie moi mike. Il y a grave rien à voir là qui te va combattre yo. Té, on moni ba maladie nyo sezate ke oyeka na internet na bela ki. Bongo so ngungia swinga pe na yaka na loba ngungia swinga. Ya mulili quand même baloba. Té, wana loko ya té. Wana te opesa sata pouvoir. Sata koza pouvoir té. On s'en comprend. Donc Babylone il faut ko battre ma kaka sala bien. Mais souci na ngai plaisir nanga ezaka ndenge na monio ndenge to sola na microbo. Mais Ken Piana tozonga mwa muke je pense qu'il y a pas longtemps relation ya Fali Ipupa na Kulutu na ye Jibin Piana ezalaka en bon terme. Voilà. Mais quelques semaines tout le monde a mission comme go sala mal sous yo peut répondre Mosaka répondre au côté qu'est-ce qui se passe entre papa chéri et les qui n'a Fali Ipupa parce que tout le monde comme ba mission comme c'est multiple problèmes mes années. Bon ce qui mutu moko ya sérieux peut-être ya BCBG ndazo attaquer Fali tolnga to monango normal que conflit côté mais comme ezanango mutu moko boye batubaye bina bango ah je sais que musika ah je sais que makanisipe et lembaka moi muke ozomona lelo eloko ezobo ma BCBG ezalika kakeno. Papa chéri a ko reprocher brancher à Mosaka te par rapport ya âge. Moi blanchard à Mosaka zana âge moko boya. Papa chéri azaneti mwana blanchard à Mosaka talaka ko reprocher ko gangela papa boye. Vous comprenez? Yango mona Babylone suso mona Mosaka zolo baloba trop. Mais Roger Ngandu azokoma na capacité ya loba biloko wana te. Pour Roger Ngandu bako gangela pour Roger Ngandu azana âge ya bato oji bako gangela facile. Pour lelo Fali papa chéri tu veux que bazalaka ba pire pena ya ba blague te côté la babiloko sikoyo Mosaka azosala eza soni ya ba blague te. Mais sikoyo Ken Piana to ki pa peto zonga ceux qui Mosaka aza mécontent na eloko moko peut-être même sous oyo Fali ne ko Fali asali il y a un droit pour le belangote ils ont concerné papa chéri quand même. Bon Alendele na ndenga mabe vraiment te. Il faut appeler ça bisope ba raison ya eloko nini Fali asali. Soit tu toi tu as ko chrétien émission nini Fali asala ya ko chrétien papa chéri. Fali ngani alobaka te. Lelo ekomi mabe na Congo. Donc il fallait azali susu na droit ya ko sola na ba journaliste ya mboka na été. Asala ki conférence de presse awa. Et créaki toujours ba polémique belé. Oh fallait humilier ba journaliste congolais. Oh fallait asali boy.
aye kosala deuxième émission oyo auti osala mikolo nanati lokole ekomi nango kaka baproblème. Place moko fali afingi papa chéri eza te, place moko fali akretia ta papa chéri eza te, mais tala ebele baproblème oyo mosaka asaleli yango ata 50 émission ya lokuta na lokuta. Mais non, il faut reconnaître l'époque. Ce qui est l'époque, le moment où ils ont fallu. Pour betele ga maboko parce que c'est un moment où on peut ba wenge simba kimboko ke orchestre moko tezo bouger. Bon lelo ce qui est commis petou ya ba fallu. Il faut tout accepter l'homme à son époque. Mais il faut accepter l'homme à son époque. Mais le problème peut fallu c'est que fallu pour pas à l'obakate. Mais depuis un temps, Fali s'est décidé à répondre. C'est-à-dire que ce que l'on dit, il n'a pas fallu, on comprend que Fali a zolobela qui ngani. On comprend peut-être cause à la paix, il y a un salé que non, le quoi Fali a quoi bandi bo, c'est que biso peut photo zone ici pe ka. Si quoi ce qui te l'a dit Fali, tu comprends que Fali a zolobela qui ngani. Ce qu'on a bien émission, il fallait à ça la kawa répondre à batu. Bon, ce qu'on a dit que guerre moro bo batu ba créer ça guerre moro sans cause. Guerre moro sans cause. Soit makambo mosaka zosala soki BCBG eza na simana ya Blanchard Mosaka basala ka guerre yango ba confirmer que no guerre ekoti entre BCBG na ndeko na bango Fali ezala makambo ya batama te ke Mosaka ndazo batindika bango babatama alendele na oyebisa yonga naza mutu ya vérité BCBG sala makambo ya danger babeta basala ba tourner belé ya danger à l'époque. Mais époque il y a lelo neti lelo mokili ya lelo oyo mutu asimbi musique mutu asimbi ba contrat mutu asimbi ba tourner c'est Fali Ipupa. Donc Blanchard Mosaka ngala musabiso makambo papa chéri sala nanu Fali sala te mais makambo papa chéri sala jamais Fali a sala yango makambo pe Fali azo sala lelo papa chéri pa ko sala ka ngote. Donc vie eza bongo yo sala ki makambo danger lobi ngape amsu na yo sala makambo danger lelo. Mais comparaison au Mosaka zo tia entre papa chéri na Fali Ipupa bozo mona te ke Mosaka zo luka ba problème. Mais musique yo c'est là Fali na papa chéri bazana no âge moko te baza ba musicien ya génération moko te. Ba papa chéri baza ba grand leader ya 4e génération. Fali azana kaka musicien o ba uti ko fula mais asali ba effort amemi musique na biso na niveau international ba niveau o ba président na biso ba wenge ba komisaki musique na étape wana te alendele to sa no émission conscience na yo yebi na kati place Fali amemi musique ba vie ba komisaki musique place wana te soki to longoli pena papa Wemba soki to longoli papa Wemba mutu pena ye komatisa musique pena na ba niveau ya papa Wemba amemi yango pe koleka papa Wemba mwa muke c'est Fali Ipupa. Mais je pense que Ken Piana, j'ai l'impression de dire politique et politique il y a Fali Ipupa, il y a Kakipa Kakokolo. On dirait qu'ils ont une vraie stratégie hein. Mais apparemment depuis Fali a commis que ça la paix que ça veut dire que a sali émission M Soussou a lobby moi mingi. Ah mais Fali a zomi kansanine. Tout le monde koto c'est le à réagir. Tout le monde koto ote Moussaka sali émission. Au koto est-ce que le vrai problème est anine. Ils a succès à Fali ne ils ont dérangé. To eza que Fali pour pas peut-être ba tumso baza d'accord te maramso ça la peut-être ne bango aloba d'après bango ba mona que tricage za la nakati succès des autres dérangés Fali so ya zala ki chaka Congo combien d'émissions ça là batu ba ça la ngo émission te ndeko na biso héritier combien d'émissions zo sala awa ezo intoxiqué batu te que ba sele ba droit de réponse ndeko na biso faire combien d'émissions zo sala comment ils ont créé l'embrièment. Donc, unité de mesures à tirer les Moutoumoko. Fali Ipupa. Donc, comment on l'a la makambu ya Fali. Donc, comment on l'a la loupe. Fali à lobby. Comment on déformé la maloba ou Fali à lobby. Maloba Fali, le lot comme il déformé. Donc, il faut pas comprendre que ils ont succès, ils ont problème à succès. Succès a Fali, on a jalou belle. Merci beaucoup Ken. Alors tous on n'a pas le lot bah comme peut qu'on reprocher bah le que non Ken na émission film ça dure na chaîne kuna
et komika muke fali au moment où que yo bando soutenir ba artiste ebele entre autres héritier le roi de la forêt et papa chéri ba artiste ebele oyo obunda ozobeta kutu ba makolo ba kokolo ozokita ozokotela bango tina balia ba répétition lelo Ken Piana opesi bango mikongo et komika ka fali na pesa artiste moko mukongo te papa chéri pire vieux akati papa chéri si bien Piana wana leader te papa chéri en tout cas botiake mopanzi moni mosaka azoluka bebisa image ya papa chéri to ebele na makambo wana te ya baguerre na bana mike papa chéri amutabilo kwa te siko mutu o azolinga bebisa réputation ya papa chéri c'est Blanchard Mosaka mais il faut ye bango alandele ngai pa fali na bakisaka na ngai eloko te na longolaka pe eloko te ngai alobaka kaka ba réalité ya makambo oyo fali azosala lelo soko olobi ba vérité ya makambo fali azosala ekomi neti ozo attaquer bato mosusu siko fali aza na niveau moko lisusu te na ba confrère na ye ya génération moko siko to bando comparer kaka na ba confrère na ye o babanda bango génération moko fali atiki bango na écart ya musika bango batikali neti matambe ya makolo oyo de fali aza neti na mutu donc moi ndenge fali ndenge nzota fali tambolaka de place oyo nyataka mabele nde place ba musicien nyonso batikali kuna de fali atikali neti nzoto mobimbo tikali pa fali sikoyo oyebisanga sikoyo soki nalobi bongo est-ce que nazoluka nakomisa fali danger fali asami komisa danger wana ye moko abunda sala ba effort bandeko na biso babengaki musique oyo nini showgaze musique ya ba complexité héritier oyo opesa programme azokende obeta showgaze ye pa côté na liste ya complexé faire oyo opesa programme azokende obeta ba showgaze atangi bamboka ebele tomoni ata calendrier te donc mutu alakisaka nzela bazalaka toujours nsima na ye ekozala mpe fali mpe nzambe yapesi ye likabo oyo apesaka papa na ye kofi kende fungola sale ya na Zenith bato nyonso bawalanda kofi afungoli Zenith bouffe bato nyonso balandani molongo kofi olomide nga nzambe natindi yo lisusu kende beti ya Bercy ya na muta liboso kofi aki abeti Bercy bato nyonso balandani kofi sala boy ozo comprendre ye pe mwana na ye bamemi punition oyo kofi apesaki bato ye pe fali tellement aza mwana quartier la te azopesa bango même punition mais ya fali eza sikoyo fois 10 ya fali ekomi fois 10 oyo ke soko olobi olanda makambo ya fali okobela même liboma voilà Ken Piana mpona kochite alors une petite précision nana besoin na yeba erokutana na bamasa ya nchik bamasa na yo ya kitambo oyo bayebeli yo na héritier erokutana na bango bareprochaka bayebisaka oni bayebisaka nga en tout cas Ken Piana koluka kozala na héritier mingi te mpo héritier aza yenga na sens ke bosutena ye bosala makambo nyonso bosepumena yo oyebi oza na kitambo tofandaka mpe baere moko boye oyebi ndenge nga na intoxikaka babar ke soki bayebi Ken aza na secteur wana miziki mosusu ebeta te ifo héritier ponga nde nawe bayokela nga na bon eza nango caméra te eza neti nga na ose vante bien te nazala na mwa un mot ke soki bayebi Ken aza wana Ken alingaka artiste tel bato ya bar bango sanke naloba sanke nasenga yo yebi alendele sanke nasenga bango so bamoni Ken akolabore na musicien tel bayebaka ke Ken ndenge ye afandi na bato ne wana awa ifo tobeta musicien wana kaka nasali soki combien de mois babetaka banzembo ya héritier nazondimisa na bato baboyaki kondima album ya héritier nazondimisa bango album après héritier komi na moment ba avantage héritier komi atindelanga voice ya mabe na message ya mabe mais yo oka koluka héritier te okende osola na héritier keno awata eloko osolo langa masa osolo lifo boko bongisa te donc lokwa héritier tina message ya mabe na moyen ko bongisa zala te ngana bongisa nini musala biso toye to se sacrifier pour na mwana mai yo yebi to utai na mwana mai na pasi bandeko na biso abasi oyo lelo héritier azomona danger bayaki okuta biso tozalaka naye na pasi azwi valeur nyonso apesi eza nango ritima bamusicien
journaliste soko lingio kangama na musicien moko boy yaka okuti musicien na sia bonga sala ba succès nyonso sia tonga bandako soki musicien azo laksa yo amour c'est quoi l'action amour à vrai mais soko ye o soutenir musicien mo bazana no piakera azo lukata banzembe beta na bar o leksa no tonsa no perte po ako continuer makamuna succès na ba tunia sikabaoya donc tu ya comprendre nango et pas héritier donc héritier ambria ki biso non moni na mouvement ceux qui mouvement qui oza mouvement no tu ya comprendre na moment moi bonheur et bande kota bon bonheur angwe bande kota er biso to er peut toke makambu nyonso pe elali nango. Voilà, merci alors Ken Tokomi Nasuka. Quelques personnes au fait ça va beauté. Et puis d'ailleurs je précise une belle initiative Oyo Totukota là na Tokomi Wapi. Bande koto diaspora pour soutenir l'initiative parce que kozwa ne fils que 1 euro, 1 dollar ko tia na kati ya compte oyo ba fungoli compte wana oyo ko bana épande ko Eliezer na mama Pauline Lumumba. Eza initiative à malamu pour soutenir yango. To sunga bande ko na biso baza na difficulté o baza na passe. Donc congolais nyon surtout ata biso a na kisasa to filmer pena bomona neto ke no ko tia ya biso parce que beaucoup en secteur que no biso to ko tia te. Biso nyon surtout to ko tia ne fils que 1 euro, 2 dollars pour rendre mutu heureux et ça quand PC ba million. Je sais que occuper ça peut m'occuper bonheur et occuper ça peut me rendre heureux. Alors maman Pauline Lumumba toujours soutenir bino na initiative on a kitoko. Merci beaucoup. Na nyo surtout bosala Ken Tokomi Nasuka. Voilà. Toza ba problème belé na Congo. En tout cas conception il y a compte au basali wana pona ba diaspora nyonso ko chambo en tout cas ça idée bien. Na osenga ndeko Eliezer amema makambo kaka ndenga zo mema parce que na Congo toza ba problème belé. Toko sunga na pe entre biso na biso moi 1 fois, moi 2 fois, moi 3 fois, moi 4 dollars wana o bozo kotsa na caisse wana. Toko de lango pe ba na ba este. Toko de pe bande comme na ba manzangungu Kinshasa pe toza ba problème belé. Donc na osenga vraiment ba to poto mobilisation massivement. Donc, bofungola mitema, bo appuyer vraiment idée à maman Pauline, nande ko Eliezer. Comme mbongo ngo pesa géré par maman Pauline, to bi que famille Lumumba, les famille moko logique, donc ko sala biso toujours bien. Merci na yo Alain Dele. Merci na mauvais Jimmy Belau. Merci à mauvais Luizo Mbata. Merci Christian Kwamvuvu na les États-Unis. Merci à Del Djoko Bagou Danger. Merci Angel Moussoeli Makizembe. Donc merci na Opé Alain. Et ça ira toujours bien. Merci Ken Piana. Alors mesdames et messieurs, Tokomi Nasuka, merci na Yadjani Sita Tchungam Putubanga Michuri depuis Suisse-Irlande. Merci na Maloris la Congolaise. Merci na Chouchou Natati la véritable femme d'affaires. Merci na Chancel Mbemba. Merci na Yao Dilom un peu exemple à suivre. Merci na Bibiana Milambo la magnifique, la super. Merci encore na Nadej Nzeza. Merci na Bandekotu o bazo soutenir biso en tout cas na mingi obosa la biso ya odilom un peu exemple à suivre ya Rachel Musolongo. Merci na ya Eva Moari na Autriche, ya Pichu Miezi na Chine. Merci na bino surtout en tout cas na soutien bon même et pas na biso beau s'abonner encore sur Nouvelle Tendance Télévision. Un grand merci na Hervé Chinois Noir derrière la caméra. Merci na Gianni Célèbre Image. Merci na Bandegotu Oyo ba soutenir ce beau s'abonner encore davantage sur Nouvelle Tendance Télévision. Alors pour na biso ceux qui nzambe apé si so paiement to kutana na émission Oyekoya. Merci. Alors, son, c'est bon. Il y en a à déplacer. Pour ça, l'émission a l'hôpital. En tout cas, on a des images. C'est qu'il a qui internet, jazz à salaki accident. On a fait la zone de ma solo, mon coca, il y a une blague. Mais elle n'a pas de hôpital. Il y a qui n'a de konanga l'endele. À sentir que non. Mutaku Faragabo.
ndeko na biso jazz fallait quand même que la oui parce que jazz réel ça la nuit on a ça ça la phase ndenge na kuta jazz na itapo ngazala kulela la basida demsusu mwa base mwa nini ndike eza esokenga vraiment makasi eza que bon même matin là la voix ya sana kwanza kile la il a un message ah ya na ndio ate iwa quand on est en mode azala oh il est pas bomba qui est pas Oui, voilà, c'est si mal comme ça. Ah, ça la blague mais aux en a été mon critique des salariés alors c'est gagné quand on gagne alors c'est gagné ah examen pour pas qu'il appelle na état n'est pas d'accord vite pas quand même mon changement il y a Nathalie quand on a vu oui mais pour eux franchement déjà la part alors que là il a essayé de voir un jour avant normal pas de problème les gens ne peuvent pas te faire aux équipes alors qu'il ne voit pas qui là je suis pas nécessaire nous sommes pas là il faut voir aussi dans ces examens mais on a le troisième jour dans sa lettre siko alendele nayebi te émission soki naosala eza par rapport ya babese bandeko na biso internet bakoma oluka babese naosala mwa eloko moke boacreye bese boye na boye boye na boye lelo likambo oyo ekomeli jazz peut-être nzambe asauve ye po asalaka babese peut-être ya lokuta te ya komikosela makambo conseil nini okopesa bandeko na biso ya internet oyo babikoselaka makambo nasali accident nasali boye conseil nini okopesa bango donc je pense quand même que deux en soi et ça la maté mais maté ce qu'on a battu pour chinois par exemple on va ça les deux à la bigote on a des abos maman a biso à kofi na yo c'est-à-dire il y a des fois bien tout en danger parole les avons à voir il faut faire très attention à la demande parce que quand on va dans la famille on a mal ça la pose sikoyo eloko oyo ezosala mpasi ndeko jazz asombi voiture na ye esali pas même une semaine eke kokutana na bacoïncidence oyo ya kutana nango nayebi te par là ozomona masolo monene Qu'est-ce que c'est? Mon temps de cette que non déjà pour accident c'est l'accident j'ai bien visé que non c'est l'accident donc ils allaient en entendre maman et le repose ils a une attente donc ils a été on a été 680 avant qu'on soit vraiment déjà dans les déjà là on est tout ça bah il OK ça c'est moi la pose comme ça pour ça là na yo ça na beaucoup na pena pesoka ah tu as déjà ça va kama bakara kecho hiyo tu mwana yeye kopi mwa mingi zoka ile mwana izala bibi akaska na tiens respecter non décide tout monde car ça va ça régulier mais pour nanga le coup quand même car il pense à la bibi avant
matériel de ce Voilà. concert. Voilà, jazz na asiri tokozwaye moi tolobise vraiment minute ebele eza te bandeko mosusu peut-être na asiri na opposena na lende l'élection avant nazwa jazz bandeko mosusu bakomela ye mabe bamessage alobi peut-être motu oyo apesaki jazz mbongo ya kosomba voiture wana est-ce que eza te ke alukaki asacrifie peut-être jazz po tokozwa baconfirmation mosusu epa jazz ye moko par rapport ya bato po baimagination ya bato eza baimagination ya nzambe te bato mosusu babouleur mosusu motu apesaki jazz mbongo ya kosomba voiture na tashi ya mwendo nami te est-ce que choc yango ezwaki oti na parti ya liso alors jazz nayebi te problème yango eyelaki bino te yo mokoyaka kola c'est-à-dire kola epa ya camarade bino bokosala mosala motu pamba te po biti ata milinga basala bino mabe voilà alors jazz c'est comme si tozomona Tendance Magazine, Espoir des King, artiste Lembia Kador. Merci Namkolosi, Alendele. Nouvelle Tendance TV. Alendele, the King is back. Yobongona Espoir des King. Faut s'abonner.